Bonjour, c'est moi, votre sœur Isabelle. Naël Soussou, tout solo la mouké. Naël pour répondre aussi la question ton ami pour Nabiso. Tout ça la partie réflexion. Avant la banda, na kosalwe bino nyonso. Ba frère nango tout ça la bino partie na réflexion, ba sœur. Abonné na biso yo pena no s'abonner te wana mchikota napena zozela kaka tibo ko s'abonner OK tombote na bino ya mwana na linga bino mingi papa lumière kambulu na bi kwa libanda na pesi mbote belé do ba bon séjour place aux alliés nzambalo la sala au bolam na pesi mbote na le coach maman Rebecca le prince ba bien d'asimbi makambo ngo to le tok c'est ndika bande ko Monique no tambula no timusala mais tellement ça fait déjà un bon moment tout le monde en a tenga bi maintenant on est en train de se photo zonga malem malgré moi ba difficulté ya horaire mais ça va Dieu nous fait grâce tous allons toujours ensemble donc voilà ya on a les sous parce que la linga bi no mingi nebi ke bino pe bolinga nga mingi. Donc avec plaisir, et puis que vous faites un peu de temps, donc vraiment ça fait plaisir. Est-ce que vous en avez ensemble, mon Dieu, à quoi vous fêtez Saint-Valentin? Saint-Valentin pour l'angai, na kokoti ça on a mon anzambité, hein? Donc quand on a un bon côté, pour l'angai Saint-Valentin. Na ba amoureux. Voilà, na uti kokoma na komi sikoyo ndenge na banda koloba na bandeli. Donc na ko rejoindre un peu na loba ya Sœur Adonis. Saint-Valentin ba fête nyonso mais na ko se baser na Saint-Valentin ezali choix. Ce qui ça là ezala kayo bien. Ce qui ça sentiment na pourquoi pas. Mais ce qui ça na sentiment na pourquoi pas. Mais na ko beta c'est muke kaka. Na ba amoureux Saint-Valentin me connaît ça. Cause la kate le 14 pour ça moi son plaisir. Cause la té le 14 pour ça la papa plaisir et na sens té. Na ba vrai amoureux Saint-Valentin zelaka mi colonionso. Mais elles a obligé té hein. Mais na bolingo ça ka dia mi colonionso. Wana zelaki ngai ndeko na bino Isabelle. Tokutane mbalasima. Bye.